awa toza na 10e mairie. Na 2e mairie. Bato oyo bazokanga, bazopesa bamachete bakataka biso. Babomaka batu. Toza awa na 10e mairie na bapolisi. Tala awa bakangi deja bato yango nga namoni kaka appel badengi nga malgré loboko pasi me tokotika te kobundela mboka ata bakata biso maboko me tokotika te kobundela mboka bakangi bango deja baza awa bamiyibi yango na bamashete ya sika bazopesa bango mpo bakataka biso na minduki mboka na biso bamiyibi yango baza awa na kati ya mutuka oyo ya la polisi baza na kati ya ndako ya Zoe bango bana kati ya bato bana kati ya bato pe perdu chauffeur arrive bien boma nena kingabwa nganga na chaka yebisa bato awa na bisa ka kena kozwa ye yebe abisa nga yebisa so nga ko tsanga mabele me aza muta pe perdu baza ba mi ba me perdu kaka ngande munakange awa kaka ngande munakange anabi mselambeli nga munakange yaki nali bende mo jara ngondela bete ngela bwana ba yani kaka bakala mingi te ka ba awa ye osabunela bino. merci na la police na biso na musala malamu basala bato aboye nzamba kunga bango babasila bango babivra bien eza pasi makasi na mboka oyo Zoe Kabila atie bato na ndako na apesa bango bamashete sika na baminduki babomaka peuple congolais bakataka biso na butu mpe bazoinsiste trop mpona bato awewa bazolo ifo baboma kaka bawewa na butu partout dans le monde entier bolobaka toujours kembi alobaka olobi bamashete mpe yango wana tozwi yango na ndako ya nani ya Zoe Kabila bato wana bakimi bana kati ya plafond bomi bana kati ya plafond tozobimisa bango na kati ya plafond boza toujours branché tobimisa bango na kati ya plafond tobimisa bango tobimisa bango esala pasi bino moko bomonaki atake nazwaki jour wana bozomona ndenge nazali mais lelo lisusu torekipere bango baza awa babatami na kati ya ndako ya Zoe na plafond bamosusu nalakisi bino deja baza wana me tobimisa nano baba baza na kati ya plafond babatami wana tobimisa bango nano yango nazoloba kaka na mboka na biso tozoloba na filme bango deja nazoyebisa bino chaque fois esengeli ndeko Kabila akite mboka oyo akite mboka oyo po tozwa kimia kan boyebisa biso na Zoe azosoma bamashete ya sika babomaka peuple congolais c'est parce qu'il n'est pas congolais un congolais ne peut pas faire ça olobi babulake base kotikala vide nde tokenda kuna babulaki etikala vide okomona mpe babimi boye bake kosabote me ya boye nde buli na bango barevange mpe fale bayebaka buli na bango ezalaki batumba permanence après ça bakota su epa mama mati donc pour dire que baba batumbaka permanence à l'époque basalela biso mbonda kaka yango egango sekule egango vengeance wane bataki 10 personnes à la 4 basalaka siège à Zoe de Koma wa espionner là en tout cas merci beaucoup bakangi bango nde wa Kabila nde bakuti bato wana na kati ya lupango na ye okomprendre makambo yango kaka na base merci beaucoup tokomi makambo yango ekomi deya na suka kaka ndenge toloba makambo yango ekomi na suka ndenge tozoloba ngai nayebisaki bino tokóma décembre te ndeko Kanambe tokokanga ye tokobengani na mboka oyo bamakambo ozomona ezobima oyo eza barealité ya makambo parce que ezoyinda kala te awa boza toujours branché bomona makambo oyo
nazo lichette wana sana boy nazo lichette mon pardon nazo lichette nazo ka lichette na image s'il vous plaît nazo lichette kaka na image pardon nazo ka lichette na image lichette ngwana ezomona na ozomona ngo lichette Afrika ya filma ngo awa lichette Afrika yango wana ezomona na ya sika ozomona mboko yo eza ya Kabila te to eza ya Zoé te makamona lobaka ngo chaque fois vous comprenez anga te Akata nani?